Lisolo ya pasi esalami bongo na Angola, précisément na Petrongol na Luanda, et pas wapi jeune fille oyo abomisi Caleb, pasteur Caleb, jeune pasteur oyo azali komata mikolo muke na Angola, abomisi ndenge nini pasteur oyo asalaka bongo Bank Lambert adefisaka batu mbongo, jeune fille oyo akanaye kodefa mbongo epai ya pasteur Caleb adefi mbongo tanga kozongisa ekomi mbilinga pasteur oyo tonde ko Caleb ake koluka na ndaku na yep to na ndaku na bango po afandaka pa na bango mbongo ezali te ayebisi evomi osimbisa telefone alingi te pasteur azwi telefone na makasi tango abandi kobima abeleli bandeko basaka na Angola bayebi so abeleli yo katunu vose katunu donc katunu lagisi moyibi alingi akima degré azwi lo seba babeta pasteur Caleb oyo a sanza makila asala hémorragie interne akufi bongo na hôpital. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pona nini mwana mwasi oyo abandaki kolinga kopesa mbongo ya pasteur te bazalaki na relation moko amoureuse to ndenge nini yango lisoto kobetela yo lelo awa mobali Caleb adefisaki jeune fille oyo mbongo na ye na sima ya kodefisa jeune fille oyo mbongo na ye mbongo eumelaki Caleb asalaki nyonso akene kozwa mbongo na ye na ndaku ya jeune fille oyo tango ake kozwa mbongo na ye epa ya jeune fille oyo jeune fille futa nyongo jeune fille alingi kofuta nyongo te mbongo eumelaki Caleb azwi mokano alobi akanga ye telefone tellement telefone eza leloko moko eza apprécié mutu akoposizaka yango amoneke eloko akanga ye te ezalaki telefone jeune fille asenga biso ngisa telefone na ngai mwana mobali aboyaki alobi akokende na telefone jeune fille oyo abeleli mwana mobali oyo moyibi ndenge biso na Angola tobengaka yango katunu lika na mokili bolingo eza lisusu po mutu oyo adefisi yo mbongo déjà d'abord alakisi yo bolingo mais toi à son tour opayé da monnaie de change comment expliquer comment est-ce que monde bato bazoraisonner na mokili yo peut-être obomisi mutu abongo okei pe ofandi na ope kimia vi na yo mobimba donc oza na ope kimia à l'aise vraiment c'est grave donc ba jeune fille ya mbalo oyo ya mikolo oyo makambo oya kodefisaka batu mbongo moni ezalaka bien système wa Bank Lambert odefisi mutu mbongo avec intérêt ezalaka malamu to ezalaka mabe on va finir par là bon ngai Bank Lambert vraiment na sepelaka nango te parce que omoni mbongo akodefa oyo ozozwa epai ya mutu oyebi misala mutu wana azozwa mbongo wana mpona apesa bino te bobanda koutiliser la majorité ya bato oyo bapesa bambongo na bandaku il faut vérifier mosala na source na ye eza nini comment est-ce que ya kokozwa mbongo lokola banque abanda defisa bino na bandaku est-ce que système ya tontine ristourne likelemba ezalaka malamu bon likelemba ça peut être bien aussi parce que likelemba eza bino nyonso bozosala mais likelemba normalement ndeko nanga biloko nyonso moni na mokili oyo denema nazoyebisa bana na nzambe ete piège ya monguna eza na bafaçon na biloko nyonso tout tozomona na mokili eza na bapiège ata bilamba tosombaka na batombola eza na bapiège bano bato basomba bilamba na batombola mingi bosombaka bilamba bobondelaka ava kolata bilamba wana bosuki makila yesu likola makila likola bilamba nde kolata yango soki yo sopi te mutu wana azalaki na misala mabe na ye atie bacontact na ye na kati ya biloko po mutu azosalela ja molimo mabe aza deja na ndoki ubi aza deja na magie tout biloko nyonso azosimba eza kocontamine na baesprit donc bato nyonso oyo bosombaka biloko na tombola boyebaka yango te l'air toyebaka te yes mais l'air oyo toyebi il faut bosala vraiment attention ntango ozosomba elamba na tombola sopa makila yesu ava olata yango donc barestourne oyo tobengaka likelemba eza malamu nayebi bato ebele bamata na mbongo ya likelemba naza na mama na nga moko abetelaki nga lisolo alobi ye azwa mbongo epai ya mama Emi omoni mama mwasi ya pasteur Kutino yes mama Kutino apesa mama na biso wana apesa ye mbongo te mais apesaka ye avoi ya kozwa mbongo na nzela ya likelemba na Kinshasa makambo ya somo oyo tomonaka bongo na bafilme to na bapays lokola Afrique du Sud États-Unis d'Amérique ebandi kosalama na Kinshasa bavoler armé bakoti bongo na Western Union na Bandal o bandeko ya Bandal
salaka attention pour kozambongo na Western Union et komi bilinga bilinga ba bandi ba koti na Western Union ba zui ba otage ba kangi ba travailleur ba client surtout kuna pa yiba mbongo heureusement ba mbila ba koya ki avant kasi na kati kuna ba mi bazali voleur à main armée libanda koto mbila kaka ne talaka na film Magic Norris Delta Force ba kambo e komi na Congo l'état il faut soit ma kasi po mabe okota bandali yango donc quand ne bomo na babilili donc Western Union est encerclé na ba crime kima donc biso tozaka na ngambo tozotala la police pesa wana donc tozela opération sauvetage ba criminel exacté bozomona balali ana kobima tokangami lelo toyebi te soki tokolala wapi bozomona lelo toyo tokozonga bandako ndenge nini tala ndenge balali otala ndenge balali bambila baza papu mwaya sikoyo kobima tozelaki yango mingi ndenge balobaka ndoto elati nzoto tolakisaka bino awa depuis année passée que désormais devant nous na transport fluvial banda malukuti na gare centrale sika bozalaki ba photo mais siko ekomi premier canot rapide déjà oyo balosala transport fluvial yaya obali ko luka maluku mai fleuve obeti mai tina gare centrale. Premier canot rapide et commis déjà na Kinshasa yango wana ba c'est la deux autres ekobanda kala mingi te kitoko na Kinshasa otamba logo na Paris Kinshasa de Paris te kitoko makasi non azana groupe électrogène des batteries kuna za pompe de batterie a combien de capacité batterie na 200 ampères na mone pompe hydrofort enfin après protestation à population koloba ba marche ba envahissement la MONUSCO va maintenant déguerpir to déguerpir au Congo cérémonie il y a deux parts déjà ebanda qui na est et mboka na biso wandi bali ko mona wana MONUSCO ko sa cérémonie il y a deux parts déjà premier loi ba militaire il y a MONUSCO bali ko kende bali ko tika bongo République démocratique du Congo est-ce que de pacha oyo ko kende oyo ko koma na suka to ba suka na nzela to lingi MONUSCO ekende kitoko makasi mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote, bandeko balandi à Radio Lokole Télévision, les lots tozali samedi, merci samedi et l'amour, bon week-end nabino, on va resala les kambote yo kabiso atana écouteur. Mutongo tozalaki na émission ya Marai oyo azwaki bongo $15,000 na compte ya mbongo ya $50,000 o tata mo compte apesi pour na contribution na matanga ya chaka Congo bobengi biso ebele kasi brebisa ndeko Marai toza ouvert soki abengi biso aya ko démentir soki ya solo azwaki mbongo wana te aleka a démentir pona a se laver pour et tout ki mutema ya bato talaka Marai ndenge ba considérer ka isi ko zo mbongo ala a BBC pe réputation ya ba musicien ba ezanda na caché ya bala muté ba voyou ba basia batu biloko boye sika boye ye aye ko accentuer yango na mutu ya chaka Congo epesi mala muté to yoki do bengi biso me boye sa Marai aleka pona ko et
éclaircir. Yambo to sur la makambu ya Caleb pour te koumela mingité les et puis si pas si tika to développer au monde titre wana to profiter pour la koyeb sayo Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo azali wana kota na site ya Michael Josh et pas ouais puis griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis kota na vente en ligne na shop en ligne ya Michael Josh okomona ba rivage ba chemise ya kitoko ba t-shirt ya kitoko bilamba ya été bilamba ya hiver pour na hiver ba bilamba ba sapien pompier bilamba ya ba sécurité ba veste ba soulier ba montre ya kitoko zali bongo na Michael Josh kota opona au supporter mwana ya mboka. Merci na ba témoignage avec ko na anti-poison yaya Kozelate likambeko ela yo poubenga papa Fiston mbangu. Papa Fiston, boni anti-poison, c'est le moment. Rachetez le temps car les jours sont mauvais yaya. Yo yingo kwenye Afrique. Tous la rapika et si cause la na Kinshasa na Europe na wapi oebite na kuina yo benga ndeko bapesa yo anti-poison pour na o se protéger. Est-ce que komi c'est que bien ekendaka ndingo wana. Mbote na yo et bon week-end Didier Djenga Bokulaka et Kofo autorité morale ya ba mongo nyo surtout ya monde entier comprendre ngana bakela charge ya Jobu et kendaka ndingo wana. Encore pour la énième fois nous profitons de l'occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon frère ami Ngandu comprendre Chilamwina Théo leader na Cape Town qui fête son anniversaire déjà dimanche dans la délégation outi Jobu par délégation outi Kinshasa baye pour la posepela mbotama ya Théo Ngandu Chilamwina. Alors nous profitons au nom de toute l'équipe de la radio Lokolé pour te souhaiter un très joyeux anniversaire à toi Théo Ngandu Chilamwina. Suivez ceci. Joyeux anniversaire, Théo Ngandu Chilamwina, leader. Mboka na mboka ba leader na comprendre Théo Ngandu Chilamwina. Happy birthday to you depuis Mada City. Oh Fiston Payé de Tata SEDEC, Radio Loco au sentir c'est que bien, Lia Mela Sakana, on est ensemble. Chap chap et tchara. Western Union ya Bandal ya commune ya Bandal bana Bandalungwa ezalaki bongo attaquer na ba bandi à bol à main armée. Ba koti kuna kati na ba kangi paré na ba client na ba travailleur surtout ba yiba mbongo ba kangi ba travailleur na kati ba otage omoni a PPK ka ndenge film ya chic no c'est ça la maka sika ba kinois en général parce qu'il y a ba ya Bandal ba vivre yango live ba kangi bango ba leko mateli banda pe mbura matari atindi bon ba police ba militaire ba encercler bango suite na ngona to éviter mais surtout suite qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ba appréhender bango to ba sala kinini par bon otage to bandere nini to kozonga pour te expliquer mais talala ce qui s'est passé na butu ya lobby na libanda ya Western Union o ezala kabongo na Bandal suivez ba criminel exacté bozomona balali ana kobima tokangami lelo toyebi te soki tokolala wapi bozomona lelo toyo tokozonga bandako ndenge nini tala ndenge balali bambila baza papu mwaya sikoyo kobima we bandali yango oyo donc quand ne bomona babilili donc Western Union est encerclé na bakima kima donc biso tozaka na ngambo awa tozotala la police peza wana donc tozelaka opération sauvetage la mbila ya makasi akota d'une manière que ba libérer ba personnel au baza na kati wana donc histoire ma pene za vrai quoi eza pena vrai tola normalement pena en direct quand ne bozomona wana bango pe ba na kati wana donc lourdement armé na ndenga ba jeté totalaka boza suite na sima quoi major emi tozali awa toza na FARDC toza na NC banke yango wana esika omona rouge wana besika banke ezali eza wana baforce porte mer eza blende na kati kuna
sécurité a mis déjà mais bâtir claquer après tiens ma bête tout ça hein nakanisi marteau déjà essayé sikoyo bazobuka porte wana c'est ça lelo bakolima babeka banganga bango balimwisa bango déjà baza western makuna a western nyo Transport fluvial et Kobanda Bongo na ville province ya Kinshasa. Merci na bakodi bali ko bunda pona ko sauver makam oya transport tracasserie transport et comment ba moto embouteillage moyen ba toi qu'elle était coup de chapeau na ba kondi mboka o ba pekisi ngo ba wewa ba kota na ville po désordre ezaki na ville ya kosakarate awa ba wewa ba kota sous ville te to moni ville comme moi libéré tout monde akayango pekisi na Paris ba to ba kela kamusala na ba canaux rapide na ba vedette avant dit à Okende sika botolobaki yango année passée kena Kinshasa pe vedette et kobanda boko sala de Maluku à gare centrale. Yaya, ozo kende Kinshasa, ozo kende ville, au fond de Maluku. Pile panique. Train ali déjà, sur le boy na au train, ok par route, sur le boy par route, tiko boy, ok par maille. Au beti maille, banda Maluku, ti na gare centrale. Yango déjà bakano tulobaki okote faita abisatu déjà moko ekomi yango abwali komona etikale sika wa buye mibale mususu ekoma est-ce que bakondi bokozela mibale wana ko bafoko banda to moko eko banda pour tracasserie problème de transport na Kinshasa eleki kano rapide moko déjà yango wana eye. La plus grande mission ya ONU na Afrique mobimba ezalaka oyo topé na monde entier ezalaka oyo ezalaka bongo na République démocratique du Congo banda ONU eya ezalaka MONUC et comme MONUSCO so changer ka ba komo meto monaka eloko ya malonga basalaka te population a se décida qui ya un peuple se libère to zelaka te ba ko libérer bino merci. Après Angouma, bato mususu bazongisa molimo batangisa makela bango pona ONU MONUSCO oyekende. Enfin, ba décider progressivement ONU ekokende. Déjà cérémonie à départ ya MONUSCO na République démocratique du Congo écoutez ko salama awa ba mikoleleki na Goma. Tala cérémonie wana ndenge eleka kezalaki na présence ya ba gouvernement na yemo mokonza bango ya ONU ya MONUSCO azalaki wana. To kolika ke départ oyo ezalika ka la télévision te ezalika ka ya maloba te to dingi départ na bango pour na biso moko tout en charge ya mboka na biso. Suivez ce qui s'est passé.
Yaya lisolo ya Caleb epesi pasi ya kosakana te un jeune pasteur. D'ailleurs, ba bomi lisolo pasteur moko na Lubumbashi wa to kobetela o lisolo wana lobi na Tongo, mais a to betela lisolo ya Caleb. Lisolo ya Caleb esalami bongo na Angola, na Luanda précisément na quartier obengaka Petrangol. Petrangol bana ya Petrangol. Bon comment que comme stage tout bien. Voilà, et kendaka ndengo wana mama Joana na Luanda mbote na yo tali so pesaim na Petrangol et pesi pasi ya kosakana te comment est-ce que Caleb a kufi. Caleb on voit comment na photo na zali nani Caleb azali un jeune pasteur oyo azalaka bongo na Luanda azalaka msa na ekonso à part makamne qui pastora Caleb adef saka mbongo azalaka Banque Lambert OK pa Caleb, on a besoin de mbongo, autant de kwanza, autant de dollars à pesa kabatu, et puis, aux ongeli intérêt, oyo, et ça normal, misala et salamaka. Si que jeune fille, au besoin de wana, ba pesi biso comme on a été, jeune fille wana, ye, ndenga ebi pasteur. Caleb, adef sakabatu. Mbongo, akei ko defa mbongo, to yebite mbongo wana, azwaki yango yemoko, to mama na onda tindaki ye to intérêt ni ba jeune fille ya mikolo oyo bazali ko banga makamute mwana wana azana moins de 25 ans nde bozomo na yo wana une jeune fille à moins de 25 ans akei pa ya pasteur akoboya yango te ndenge ba defsaka ya bato ba defsaka mbongo basalaka babete basungaka bato et bere baza pene ropo wana ko defa malamu ko zonga problème jeune fille oya ya defi mbongo pa Caleb Caleb a déficié mbongo monté ngo balobi pété mais ça dit mbongo mo consistant a déficié qui délai o il fallait qu'il ait kozongisa mbongo jeune fille aye kozongisa mbongo te Caleb a bengi un téléphone nakoya pour ce que ko defa mbongo atindaka ba identité tiki identité na yo na adresse ya ndako esika ovandaka ba vérifier ko vandaka wana et puis ba pesi mbongo Caleb a bengi azoyamba te nakoya ti délai wana eleki Caleb était obligé yé moko akende pour akende koluka fiwana. Effectivement tant Caleb akei akutani pe na fiwana. Est-ce que mbongo oyo fi oyo a defaki yango sala ki asema téléphone na ye bibenga on soki iPhone soki 13 soki 13 iPhone nini 14 ou 13 bika ba petite fille amiko ba fille Android oyo ba linga ba téléphone soki bimi bazana ngoma yeli na ebite mbongo asombaki mon téléphone wala to ndenge nini Caleb ake koluka ye akutana jeune fille mama boni koma odefaki mbongo nga musana ngana vivre nango yango wana intérêt wana yango sala akena vivre odefi mbongo soki ozuite ba yaka quand même au sengima dérogation moi quelques jours to mois prochain au foot intérêt au tika dans soir peut ça ndengo wana soko de faire appel 200 € au kozong ça 250 par exemple so comme la fin du mois et que au sud de 50 au goya au foot intérêt à 50 au tika na 200 et ba ça sur 250 kaka ndengo wana pour ça business yo zo kima bo ndenge nini o te na ko ya na ko preuve ne tali ke yo o koya pour o tika na kinga eloko te en principe Caleb ta def ça watu mbongo ba tika ka moi eloko au côté téléphone, au côté télévision, au côté la meilleur, il y a un jeune, il y a une jeune fille confiance, on a évité ce qui peut dribbler qui est esprit, ce qui peut Caleb à se plaire dans fille on ne sait pas, personne qui est bon sans pour autant articuler et loco. Tant de petites complications Caleb pas na bango, Caleb a dit non, n'est-ce awa pour la s'assurer que yo ogoya ko futa mbongo pesa ngai eloko moko na simba kaka ndenge na salaka fiona na lobina ça eloko ko pesa yo tabité téléphone no yango wana pesa nga téléphone asa ko la register Caleb a joué téléphone na makasa bino tika na simba téléphone oyo soki oye na mbongo na ngai comme ça na zo téléphone mukanda na sa décharge yango soki passe na ki décharge mukanda soki pe nini pour sa téléphone on ne sait pas Caleb a joué téléphone wana abimi abandi ko kende jeune fille oyo boali ko mona wana ya batu na mukili bazali batu mukili makambo mingi ngana lelio mama abosani ke Caleb asunga ki na problème apesa ki mbongo po azaki na posa yango batu ebele bazaka ndengo ya il y a une différence entre Kabela ngai na Defsangai oko Defsa 10 €. Oh, on a ça 10 € dans le samedi. On peut essayer moi 10 €, on peut essayer moi 20 €, on peut essayer moi 100 rennes. Tant que c'est là, il y a commis problème.
Ozo déranger pour 10 euros à Pamba. Ozo déranger pour 20 euros à Pamba. Ozo déranger pour 100 euros à Pamba. Kasi ozanga ki yango. Ozo déranger pour 200 francs. Ozanga ki 200 francs. Ozanga ki 20 euros. Ozanga ki 10 dollars. Ozanga ki 100 euros na pesio. Osenga na kabela hôtel de défio. Zongi sa yango à l'amiable. Yaya, vous savez mon professeur de sociologie à l'Istade de l'Oa avec Olobaboui. Il s'appelait comment encore Bangala, voilà. Babouché Toumène, son beau Telabino, professeur à logique, hein, et voilà, professeur à logique, assistant bien sûr, hein, Bangala. On reconnaît la valeur d'un homme en payant ses dettes. Mbongo. Il y a certaines personnes qui sont mbongo, na kizulu a tutukumega, azoko lenga. Il est prêt à faire n'importe quoi pour Mbongo. Tant il y a personne qui a mis qui tisaka so muteye ko defa mbongo. So muteye ko defa mbongo ko finga ko sa akomi kita pour na besoin intérêt moko azwa. Tant ko zwa akomi yanki. Obosane ki ba ida ki pa pasteur Caleb ozui. Tant ko pasteur abimika kana libanda boye, jeune fille o boye bina ngona basaka na raté. Et ça vous katunu. Tant abeleli katunu latini moyibi Ah, Katunu. Oh, il y a pas Caleb avec Katunu dans la bouzoba. Oh, il fallait qu'il si moi j'étais Caleb. Il fallait Caleb à Zonga, à la loupa, on voit que c'est amiable. Tant que dit Katunu, il y a Caleb à l'igna s'est précipité pour qui m'a bien reçu avec Katunu voleur, appréhender, on a simba là nous. Caleb a ça de voilà qui m'a. Tu vas bimelie ou en Cuba, je vais expliquer, non, je ne suis pas un voleur. À ce qui m'ont def, ça va me consulter. À Betami, les temps, tu me souviens, bon, pas Caleb, peut y aller. T'es petit, tu es billet. À ça, pasteur, ça va tout le monde, c'est vrai. Moi, si on a tort, je ne fais pas tort. Voilà, déjà, ça, il y a qui un Cuba, déjà l'agonie, qui a, à ça, l'hémorragie interne. Kena Caleb dans l'hôpital, moko de la place, la Petrangol Kuna, il n'a pas pu résister, il a succombé grâce à ses blessures, na hémorragie intérieure. Tala pasteur Oyo, Akoufi Caleb, et Pessinga Mutuko, soit pour sa kalate, les soleils à Moukousse, Oyo, pour la couper Bino bateau pour Dev Sakambongo. Banque la mer n'est pas mauvais. Kodev Sabatumbongo, ça m'a bêté, Ozo Sunga Batu. Yebaka Moutounio ko defisa. Koutou, il faut être prudent. Defisa Moutounbongo, article au moins garanti. Et le Koboye, soit téléphone, a signé papier, la police c'est possible. La police on a possibilité parce que ça, bloqué ça un peu moins officieuse quoi, pour nous s'entraîner. Ça là quand la bonne volonté, soit defisi Mbongo, yo e barandenge ya kofuta. Bino e belé boanwa, surtout na France, na Paris, na Auxerre, na Lille, na Bruxelles. Na Lyon, na Stockholm, na États-Unis, partout, bande ko belé bazaka champion ko defa mbongo ya batu mais pour na kozongsa problème na Afrique du Sud, na Congo, na Mali, na Espagne, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire. Partout vous nous suivez, na Cape Town. Au défi mbongo ya batu yebaka kozongisa tozana masolomi bibale ya kobeta un certain pasteur oyo azwa mbongo ya batu $6,000 pour amamuda poto akima kanga pasteur to na numéro na yo to yebe siko fanda avant to beta liso na yo yo mo bana ya ko négocier yaya ota la biso mutamela mbongo amona raté akima banque Lambert. Il y a une photo, il y a un numéro de toko dénoncé parce que Bino va aussi la monter. Bande ko ba sunga Bino a déficit mbongo a pesi mbongo pour la service moko boy. Yo poso ngisa okomingando. Est-ce que ça la nengwana? Pas si ko sakrate. Landa un peu moi il solo mukie ya ndeko Caleb ndenga kufi ndeko a expliquer biso à partir de Luanda. Landa ndeko oyo ndenga expliquer et puis to zonga la biso to ambasiko boy frère Johnny a commenté likambo oyo ye amoni yango ndenge nini. Suivez. Mbote na bino balandino c'est la princesse du trône en couleur na kopesa bino bambote ebele ba makopi na ngai ba papa na ngai ba mama na ngai ya somo e uti kokwela biso na kati ya Angola. On a moni ke bomoni ba photo mi balé en tout cas vraiment na zoka moi bien tango bomoni ki na ye boye na biki bino ba bébé bolinga na ya kaboyete cheveux comme ça vraiment je me sens pas bien robela.
mais likambo oyo tokoki kolekisa ngo boye te jeune fille oyo bozomona na photo oyo mutu abomisisi jeune garçon oyo serviteur de Dieu kombo na ye ezali Caleb. Ndeko na biso Caleb adefisaki, ndeko na biso ya mobali Caleb adefisaki jeune fille oyo mbongo na ye. Na sima ya kodefisa jeune fille oyo mbongo na ye, mbongo ewumelaki Caleb asalaki nyonso akende kozwa mbongo na ye na ndako ya jeune fille oyo. Tango ake kozwa mbongo na ye epa ya jeune fille oyo, jeune fille futa nyongo, jeune fille alingi kofuta nyongo te, mbongo ewumelaki Caleb azwi mokano alobi akanga ye téléphone. Tellement téléphone eza leloko moko eza apprécié mutu akoposisa rango amoneke eloko akanga ye te ezalaki téléphone. Jeune fille asengi abisongisa téléphone na ngai, mwana mobali aboyaki alobi akokende na téléphone. Jeune fille oyo abeleli mwana mobali oyo muyibi, ndenge biso na Angola tobengaka ngo katunu. Likambo oyo esalami na bayo Petre Ngol na Angola Luanda. Abeleli ye muyibi, siko biso na Angola soko beleli ka mutu muyibi katunu ewumelaka te, yebaki lukutu ezali na sima na yo. Jeune garçon azwaki penda lukutu ndenge ezalaka nkuba, babeti ye nyoka kutu babomaka ye malamu, babeti ye babomi ye somo te ebembe ya nyoka. Jeune garçon akokaki ko résister te, bamemi na hôpital, jeune garçon akufi. Eloko ekamusinga ipe sete nazobete pa na biso ba mama mwana waza mwana muke. Ndo ndenge nini bino bana mike bokozala na mitema makasi boye, corazon pedra. Bino bana mike boye, yo mwana muke bo bebisi vi na yo avant l'âge. Obimi assassina, okomi assassin na vi na yo. Tito zolo baboye leta azoluka jeune fille oyo na famille na ye mobimba bakimi. Donc ce totally bien c'est que les andenge ya famille na bango baza complice, donc baza complice na famille na ye bakimi ata mutu moko te ya famille na ye bazomona. Donc oyo akomona elongi jeune fille oyo na TikTok partout oyo azali bobelela ye muyibi, bobelela ye assassin pe bobelela leta aya kokanga ye azali mabe. En tout cas vraiment ba mama to pesa bana na biso éducation ya malamu. Mwana sali mabe okimise, oui c'est ta fille mais akena mikumba oyo akufi aza mutu apamba te azaki serviteur de Dieu, alors vous avez payé ça. Voilà, tauti kolanda wana ndenge ndeko ala expliquer comment est-ce que ndeko Caleb a déjà gifiwa na mbongo histoire bolandi yango ndenge peto betiwa siko to ko sabongo frère Johnny a l'expérience ba kambebele ya moni solo o ndenge a expliquer biso qu'est-ce qu'il pense par rapport à solo oyo ya frère to ya pasteur Caleb. Frère Johnny mbote na yo. Allô frère Johnny. Voilà, frère Johnny, je crois, connexion et ça là, moi des photos, ben un appel normal, comme ça il va nous expliquer qu'est-ce qu'il pense. Apparemment ici quand frère Johnny Zali moi qu'elle Zali mais toi na makele wa te biso to landa beaucoup plus makam oyo frère Johnny a ko expliquer biso. Voilà, frère Johnny est là. Voilà, frère Johnny est là. Oui, frère Johnny, si vous avez makele ya makasi mbote na yo. Mbote papa nanga Fisto Pelenge, le grand journaliste. Voilà, touti ko na yo ala je ko na biso en direct wana Olandi di solo ya ndeko Caleb na jeune fille wana oya defisa ki mbongo ya en fin de compte abeleli muyibi akufi pona mbongo oya yemoko omoli kamwa ndenge nini. Papa nanga Nathalie vraiment ni vidéo na uti mutema pasi. Je me suis demandé est-ce que na mukilo bolingo za le souci. Pour muto a déficit mbongo, déjà d'abord à la question bolingo. Mais toi à son tour au pays de monnaie d'échange. Comment expliquer, comment est-ce que le monde batoizo raisonner à mukilo? C'est-à-dire que bomisi muto bongo, OK, to fandi na opekimia, vina omo bimba donc aux an opekimia à l'aise. Vraiment c'est grave. Donc ba jeune fille ya mbalo ya mikolo yo, d'habiter le lenge nini ba raisonnaka. Est-ce que mutu wazanda adia musana nzambe apesi mbongo poso zalaki mibali mususu oyo ya compliqué ou bien ya obayebi nzambe te boyebi ndenge alinga asukisa na mbongo wana me mutu oyo aye kolandela mbongo na ye mpe amoni tozofuta te asimba telefone na yo mpo akende mpe koteka yango te
Bon, to bengeli wa beaucoup plus pour na to yeba o expliquer biso makambo ya Nzambe na niveau ya Nzambe na ndenge nini mutu abomi Caleb ezali jeune fiona du fait kabeleli katunu c'est-à-dire que moyibi ale batu attaquer ba di ko beta Caleb ti akufi oza so que ce donc makila Caleb ezala mutu ya batu ba beti abomi to sana mutu ya fiona po ya simba giete. Bon, normalement mutu abomi si mwana mbali ya nisa fiona eza batu babomi ete. En réalité, bato babomiye baye na secours ya mwana mwasi wana. Est-ce que comprend déjà le kola yo oza wana obeleli muta kotelo na ndako ke assassin. Bato bakoya bobo sauver yo bakotaki assassin wana. Donc en réalité muta bomisi ezali fi wana ezali bato babomiye te. Parce que bango baza na justice na bango ezali ko beta po muyibi asala nini azwa fin. Pour il va tirer que ça la justice ba keza réel ba beleli aza muibi solo be muibi te donc muto ayebi likamwa des amona monstra tant banda ko beta il fallait intervenir à l'obate voilà aza muibi te mais alinga ki azwa fond nanga bien naza na nyungo naye c'est tout alinga squeeze alika mbongo metanga tiki ba beta il y a vu téléphone c'est-à-dire aza complice mtabomisi. Mais crois-tu que Ndeko Caleb a qui une intention musis pour bonne Ndeko Caleb jeune fiona pe aza moi jeune presque ba âge bandenge moko mais en principe ce qui muté ko defa moto Caleb ta def sa mbongo basala ka décharge asimbise logo mais comment est-ce qu'il y a personne qui fiona mbongo sans oui décharge là qui mais sans asimba eloko na yi azala qui na bakani na futur pour na fiona te d'après analyse au salon. Peut-être que Moutaza a confiance. Moi, ni ce qui, on a confiance en Moutou, qu'on a fait la décharge. Donc, même biso a tout à la cas, aux autres qui locaux, au yébi que client nanga ou assemble la kanga biloko, moi bambale belé et puis à la caunette. Tout cas yé ko sombe loko, à cause d'un bon mususu a pession na paquet, aux yango tika na poche tangi te, l'aime ça qu'on se tanga non au yémo koza sur tes agistes. Tanga au tende au tangi au monifique tes agistes. Donc comme il y a de la confiance naïe, vous comprenez? Mais na lolenge wana peut-être azalaki na confiance avec les filles ou ya kozongi sela na mbongo nanga bon moi na zo eloko na ezate peut-être moi relation mo kwandini wana mais ce n'est pas seulement que soko pesi mutu mbongo a trop piégé non ce n'est pas ça c'est makambo oya rodef saka batu mbongo moni ezalaka bien système wa banque Lambert rodef si mutu mbongo avec intérêt ezalaka malamu to ezalaka mabe on va finir par là. Bon ngai banque Lambert vraiment na sepelaka na ngote parce que omoni mbongo ko defa o yozo nzwa pa ya mutu oyebi misala mutu wana azozwa mbongo wana pona pesa bino te bubanda ko utiliser la majorité ya bato o ba pesa ba mbongo na bandako il faut vérifier musala les sources na eza nini pour comment est-ce qu'il y a ko kozwa mbongo lokola banque abando defisa bino na bandako asala ka musala ni c'est ça le problème donc akoko za mbongo wana le musozo zongo na ba bandela moko eza bien te lokola toyebi bato bela ko simba bakisha ba mbongo ainsi de suite comme defisa bino ba mbongo mais au retour ba mbongo la bino ba mbongo bino bozozo ngisa wana bozozo ngisa ndi ba chance na bino sans le savoir zo utiliser bino ozomona des fois pe akoko sala ke apesi bino mbongo ba piéger bino afin que bino bozwa ka ba problème bozwi mbongo mo ko bozo ngisa te ya zi porta ko salelo makamunai wempe donc il faut qu'on keba biloko na mbongo bien ko defeza ba mbongo oyo sale maka na kati ya ba caisse d'épargne ou bien na caisse na kati ya banque wana mutu nyoso azalaka na favor ou bien azali na disons toloba de favor ya kokende kozwa adefa asala mbongo na et puis azongisa nda mundamu. Est-ce que le système ya tontine ristourne likelemba ezalaka malamu? Bon, l'Ikelemba, ça peut être bien aussi parce que l'Ikelemba, les abinus ne sont pas ça là. Mais l'Ikelemba, normalement, de Konanga, biloko nyo somona mukilo, denema na zoibisa, bana na nzambe, était piège ya munguna eza na ba façon na biloko nyonso. Tout to somona na mukili, eza na ba piège. Eta bilambo to sombaka na ba tombola, eza na ba piège. Bano bato somba bilamba na ba tombola mingi, bo sombaka bilamba bobondelaka ava kolata bilamba wana bosopi makila yesu likola makila likola bilamba nde kolata yango soki yo sopi te mutu wana azalaki na misala mabe na ye atie ba contact na ye na kati ya bilo po mutu azosalela ja molimo mabe aza deja na ndoki ubi aza deja na magie tout biloko nyonso azosimba eza kocontamine na ba esprit donc yo soko ozwi elamba na ye olati
l'esprit à kotikati na sans le savoir. Ozolandanga? Très bien. Donc batu nyonso o bosombaka biloko na tombola boyebaka ngo te. L'air toyebaka te. Yes, mais l'air o toyebi, il faut faire vraiment attention. Quand vous sombela na tombola, so pas makila yeso aba olata yango. Donc ba retourne o tobengaka likelemba eza malamu na yebi bato belé ba mata na mbongo likelemba. Nazana mama nanga moko abetela kinga lisolo alobi ye azwa mbongo epa ya mama Emi. Omoni mama mwasi ya Pasteur Coutinho. Yes, mama Coutinho apesa mama na biso wana apesa mbongo te mais apesa kaye avoi ya kozwa mbongo na nzela ya likelemba. On ezalaki ba mama ya église. Basali likelemba na bango baste $1000, $1000, 20 personnes bapeso $20,000. Bapeso pe mombongo kende bapeso mutu oyo akolakisa mombongo soit okende Chine bazwi yo na maboko bafuti ticket bakeno na Chine basombelo biloko balakisio biloko ndenge ezokota na douane makamu nyonso bazongisio na Kinshasa okomi koteka ya même temps okomi kozongisa mbongo wana na kati ya likelemba mais en même temps oza déjà na base et en même temps Diango babeti susu deuxième fois lobi ndenge atikalaka na mbongo lelo akoma na ba flat na Kinshasa akoma na misolo na donc bien là donc wana ezali normal mais il faut ça le mana yes masia il faut ko bondela tango lui que le mana yo a $20,000 luka église na place yebi que pasteur na yo abondela kapono longola di mi pesa kuna ponzamba protéger yango enfin ce que munguna za na kati akoko benda mbongo wana te. Alors, Bambongo, tout le monde est à Banque Lambert. Wana, vraiment, là, moi, je suis pas sûr de ça. Parce que tu y bim qui laisse comme une piège tellement ébélé. La piège ya munguna ezaki na ba musala. Okomo nous a diplôme na oto luka musala, bazo ebisone ti mwasi nanga, asisaki na ISC, ake ko luka musala. Akomi na campagne, apesi diplôme na ye, bazu yango, batali, ba valider, ba bengi, ba di sete ndenge za boye yaka, mais diplôme londe to moni lokolo za na niveau moka likolo soko koti na musala na biso awa okoleka biso na soko leki biso na ba grade et kozala bien te mais pono kota penda bien ba pesi condition donc yozo mona ba longoli na nuye na liste mais bazo yebise ke pono zala kaka o maintenir kaka ba fou condition yango tu vois un peu donc musala nyonso na mukili awe koma na ba piège au munguna sati ezala biloko kolia sina yisaka bino makamba kolia la fois passée ningi seigneur la kinga mamba kolia ko mabala on toutes les choses et comme la piège mais il faut kaka beaucoup de prières quand ozobonde la mingi okolongola ba piège au munguna ateli bosona donc Banque Lambert vraiment onanga eza malamuté tamie bosala tali kelemba mais li kelemba avec la prière. Merci beaucoup Frère Johnny hein. Merci de voilà, je crois Bolandi, Tosuki Awalelo. Merci na réalisateur à émission Oyo Chris Laris Pelende. Yena assistante taillé Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende de l'autre côté à régie. Merci na coordinatrice à chaîne Oyo, ma Marie Naoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Soki ozaïna li solo ya couper ça benga biso, soko biso te tikla biso audio. Bobo ça na pété ya ko s'abonner na deuxième chaîne na biso. Tout s'abonner na deuxième chaîne ko ya au côté obeti Afrique Masolo TV. Okomona photo na bimwana au s'abonner. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.